Dossier peut affaire trésor pour tout. Trésor pour tout, o babengaka mabi pour tout trésor. Ba mosusu babengaka ya touré. Ah, bandeko nanga lelo toye na matière ya trésor pour tout. Toye na matière ya touré, toye na dossier sur dossier. O yazalaki bongo capitaine ya TP Mazembe. Batoto akatanga eske bozali. Mingi batoto akatanga lipari ke bango nde babando tala ba match ya ba Mazembe na balupopo. Donc ezalaki ya koinda. Lelo toye na dossier ya Touré, toye na dossier ya Trésor Mputu. Biso nyonso toyebi ye aza joueur ya mboka na biso, bien que abande ko jouer mingi na TP Mazembe. Mais Trésor Mputu abandaki bongo ko jouer pe na équipe na biso national ya Léopard. Toyebi biso nyonso atika pe signature na ekuna, atika pe histoire penza na équipe na biso ya ba Léopard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et bien là, baroye langa, mama etoali, neza lisusu dossier, ya trésor pour tout na mwasi na ye, lelo peza na ye li mwasi na ye te. Lelo na ye na dossier ya mwasi na ye te. Je sais que la plupart ya bato bafingaka toujours mwasi na ye. Bato ebele balobaka toujours mwasi na ye aza kitoko te, mwasi na ye kiti mati, mwasi na ye boye. Wane tala nga te. Beauté ya mwasi dépendra toujours na ndenge mobali amoneli ye. Et surtout, ngana na conseillera toujours mibali ke non, balukaka mwasi po na beauté te. Parce que ce que luki mwasi po na beauté yango, ba divorce ezalaka pene. Luka mwasi oyo aza na motema kibo mwasi. Luka mwasi oyo ayebi kotia mabolongo na ye na se, azo sambela soki amoni ke ndako na ye komi kokweya. Mwasi ya bongo aza vraiment important. Voilà. Donc, contre la sujet na biso ya lelo, ya 13 ans pour tout. Toutaki biso nyonso komona awa tolandaki concert ya Aigle Fally Ipupa betaki concert na ye na stade ya France. C'était depuis le 2 na le 3. En tout cas, concert moko kitoko, concert moko goût. Tomonaki présence ya joueur na biso na kombo ya Chancel Mbemba. Chancel Mbemba azalaki bongo accompagné na madame na ye, madame Sophia Mbemba. Je suis sûre et certaine qu'elle a prononcé combo bien. Alors, tout le monde a qui d'ailleurs, na concert wana, Fally Ipupa a présenté qui est liboso pour nous remercier yepe, ndenge a marqué présence na ye. Pour que Chancel Mbemba a komati na niveau ya okende na concert ya Fally Ipupa, c'est parce que ba solo laka, c'est parce que baza na relation moko ya kitoko. C'est parce que considération pe ezalaka. Parce que kotala déjà concert ya Fally Ipupa ezalaki réussite ya makasi po na Fally Ipupa. Ezalaki réussite ya makasi po na batu o baza pene ya Fally Ipupa vana ntoko tata na bawario. Mais batu oyo penza baza pene ya Fally Ipupa ezalaki réussite ya makasi. Alors, mbutu ye kotelema, mbutu ye kolamuka, mbutu ya somo, tomoni batu, bazokoma, tomoni ka présence ya Chancel Mbemba. Alors, pour tout trésor, ye alobaka toujours alingaka ba musicien ya mboka na biso, et pourtant Fally Ipupa za muto ba génération na bango, ba jour a bongo, ezalaki ba jour normalement, Fally et pour tout trésor pe azala a assister. Na concert a Fally Ipupa a payé ba courage toujours, aya ko payé ba félicitations comme d'habitude, mais présence na ye ezalaki te soki na lobi bien bato balobi soki ezalaki héritier Watanabe alingaki akende, mais comme eza Fally Ipupa akei te alobeli yango ata te. Na fongoli mwa parenthèse, toyebi ke 13 ans pour tout babengisaka ye mingi na ba plateau, babengisaka ye mingi na ba plateau la famille biso nyonso tomonaka tolandaka, babengisaka ye na ba plateau akendaka ko répondre na mwa ba question batunaka ye mingi akendaka. La famille tolanda nanu spot oyo nazozonga mwa sima ka ndenge ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa
sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Voilà, to continuer la famille. Trésor poto babekisaka ye mingi na baplateau akendaka korépondre batunaka ye mituna omona korépondre bato baye korapele balobi eske awa baomona trésor poto bon nameka nanu kosala analyse la famille boya kofinga nga te trésor poto relation oyo azalaka nango na héritier Watanabe eza na différence ya makasi entre relation oyo yazalaka nango na Fally Ipupa. Trésor poto ti bomona héritier Watanabe ayemba ye. Relation na bango ezalaka relation moko ya makasi. Bakoma neti bandeko. Bazalaki ba camarades. Kande balobaka toujours ki camaraderie mosusu soki bo traiter yango bien bokoma neti bandeko. Alors, ki camaraderie ya Trésor poto na ya héritier Watanabe bakoma neti bandeko. Mais tandis que Fally Ipupa na Trésor poto baza kaka oyo aza star ayembaka oyo aza star azaki pe joueur baza bongo banimero ba telefone baza nango bakoki kosolola bakoki kobeta lisolo ce qui est normal. Omona déjà présence ya Chancel Mbemba na concert plutôt à Fally Ipupa eza premièrement relation oyo Chancel Mbemba za nango na Fally Ipupa et aussi considération nini oyo bamipesaka yango esalaki ke Chancel Mbemba de son côté asepumunaki penza ke non il faut nakende ko soutenir Fally Ipupa parce que eza événement munene mais pour na Trésor poto je ne pense pas. Tomonaka awa d'ailleurs héritier Watanabe abetaki concert na arena tomonaki biso nyonso totikala komona présence ya Trésor poto te totikala komona ngo te. Oui bien sûr bato bakoya koloba ba mama Étoiline ezaka concert ya arena mais o eza stade. Oui je n'en disconviens pas mais il faut kotala pe mutu na mutu azalaka na ndenge amonelaka makambo héritier Watanabe azalaki na concert na Lubumbashi. Trésor poto a marqué présence na ye. Je suis sûr et certaine que ata Fally Ipupa soki aza na concert na Lubumbashi et que Trésor poto aza libre. Aza na ba occupation te akokende ko soutenir ye, je pense. Natikala koyoka ta mukolo moko te ke non Trésor poto ye wana azoloba mabe pona Fally Ipupa natikala komona ngo te. Natikala pe koyoka ngo te. Natikala koyoka te ke non Trésor poto yango wana azosala rando na mutu kingandi. Natikala koyoka te. Babilo mosusu foto lobaka. Na ndenge unga na yebi makambo na yebi ke Trésor poto na ba musicien ya mboka na biso bazalaka na ba relation ya bien. Basololaka babetaka masolo. Basololaka. Eza bongo.
Donc ce que totali côté à Chancel Mbemba ti Chancel Mbemba tendaki na madame na ye c'est parce que na bango moko parce que na koki ko pesa invitation eza neti ba invitation kande ba pesa biso ya mariage bato bakoki ko pesa o bien sûr invitation mais soki yo moko moni ke non na kokende na ngate okende te soki omoni ke oza na empêchement moko boye songolo pakata okende te ka le jour wana ya stade des martyrs le 2 na le 3 soki esalemaki ke tozalaki peut-être ba léopard bazalaki na match vous pensez que Chancel Mbemba alingaki akende te ou bien na équipe o Chancel Mbemba jouaka abetaka bale soki jour wana bazalaki na match vous pensez que Chancel Mbemba alingaki akende te donc toya ko comparer te Trésor Mputu na Chancel Mbemba na ndenge makambo ezali mutu na mutu aza na relation na ye ezalaka nde tozalaka ta na ba matanga ezala ba feti tozalaka na ba relation na biso o nanu to privilégiaka eza na ba feti mosusu ba invité nga na moni ke eza nango obligation te na okende nanga te ata soki na osala te na okende te mais eza na ba feti mosusu oyebi ke o eza ya kati ata soki naza na musala si faut ke na senga na musala ke na jour na sala te na koki ko sala ngo pour que na participer kaka na feti na ko sala ezalaka bongo. Donc relation ya Fally Ipupa na Trésor Mputu eza penza ya makasi te neti relation ya héritier Watanabe na Trésor Mputu. Je suis sûre et certaine que mukolo oyo héritier Watanabe pe ya kobeta stade ya France Trésor Mputu akoki kokende mpona kosoutenir ye soki aza libre mais soki aza occupé je ne sais pas mais na oyo toyebi relation na bango ezalaka penza makasi eza relation moko ya kibomwana eza relation moko basololaka de tous et de rien donc nyonso baosolola eza relation ya bongo sikoyo bajara ba relation ya bongo bino moko boyebi ka ndenge ezalaka donc bokoma penza bandeko bokomi neti bajume ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli. Dossier pe affaire Trésor Mputu. Trésor Mputu o babengaka Mabi Mputu Trésor. Bamosusu babengaka ya Touré. Bandeko nanga lelo toye na matière ya Trésor Mputu, toye na matière ya Touré, toye na dossier sur dossier. Oyo azalaki bongo capitaine ya TP Mazembe. Batoto akatanga eske bozali. Mingi batoto akatanga lipari ke bango nde babando tala ba match ya ba Mazembe na balupopo. Donc ezalaki ya koinda. Lelo toye na dossier ya Touré, toye na dossier ya Trésor Mputu.
biso nyonso toyebi ye aza joueur ya mboka na biso bien ke abandaki kojouer mingi na te pe mazembe mais Trésor Mputu abandaki bongo kojouer pe na équipe na biso nationale ya Léopard. Toyebi biso nyonso atika pe signature na ye kuna, atika pe histoire penza na équipe na biso ya ba Léopard. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ebela bato baroyelanga mama Etoiline eza lisusu dossier ya Trésor Mputu na mwasi na ye lelo penza na ye li mwasi na ye te. Lelo na ye na dossier ya mwasi na ye te. Je sais que la plupart ya bato bafingaka toujours mwasi na ye. Bato ebele balobaka toujours mwasi na ye aza kitoko te, mwasi na ye kiti emati, mwasi na ye boye. Wana etala nga te. Beauté ya mwasi dépendra toujours na ndenge mobali amoneli ye. Et surtout, ngana na conseillera toujours mibali ke non balukaka mwasi pona beauté te. Parce que ce que luki mwasi pona beauté yango, ba divorce ezalaka pene. Luka mwasi oyo aza na motema ya kibo mwasi. Luka mwasi oyo ayebi kotia mabolongo na ye na se azo sambela soki amoni ke ndako na ye komi kokweya. Mwasi ya bongo aza vraiment important. Voilà. Donc quand on a sujet na biso ya lelo ya Trésor Mputu, toutaki biso nyonso komona awa tolandaki concert ya Aigle Fally Ipupa betaki concert na ye na stade ya France. C'était depuis le 2 na le 3. En tout cas, concert moko kitoko, concert moko goût. Tomonaki présence ya joueur na biso na kombo ya Chancel Mbemba. Chancel Mbemba azalaki bongo accompagné na madame na ye, madame Sophia Mbemba. Je suis sûre et certaine qu'elle a prononcé combo bien. Alors, tout le monde a qui d'ailleurs, na concert wana, Fally Ipupa a présenté qui liboso pour nous remercier yepe, ndenge a marqué présence na ye. Pour que Chancel Mbemba a komati na niveau ya okende na concert ya Fally Ipupa, c'est parce que ba solo laka, c'est parce que baza na relation moko ya kitoko, c'est parce que considération pe ezalaka, parce que kotala déjà concert ya Fally Ipupa ezalaki réussite ya makasi po na Fally Ipupa, ezalaki réussite ya makasi po na bato o baza pene ya Fally Ipupa vana ntoko tata na bawario, mais bato oyo penza baza pene ya Fally Ipupa ezalaki réussite ya makasi. Alors mbutu ye kotelema, mbutu ye kolamuka, mbutu ya somo, tomoni batu bazokoma, tomoni ka présence ya Chancel Mbemba. Alors Mputu Trésor ye alobaka toujours alingaka ba musicien ya mboka na biso, et pourtant Fally Ipupa za muto ba génération na bango ba jour a bongo ezalaki ba jour normalement Fally et Mputu Trésor pe azala a assister na concert a Fally Ipupa apeseye ba courage toujours, aya kopeseye ba félicitations comme d'habitude, mais présence na ye ezalaki te. Soki na lobi bien bato balobi soki ezalaki héritier Watanabe alingaki akende, mais comme eza Fally Ipupa akei te, alobeli yango ata te. Na fongoli mwa parenthèse, toyebi ke Trésor Mputu babengisaka ye mingi na ba plateau, babengisaka ye mingi na ba plateau la famille. Biso nyonso tomonaka, tolandaka, babengisaka ye na ba plateau, akendaka ko répondre na mwa ba question batunaka ye mingi akendaka. La famille tolanda nanu spot oyo nazozonga mwa sima ka ndenge ya sika eye ya kitoko eye. Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga
kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty. Baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Voilà, to continuer la famille. Trésor poto babekisaka ye mingi na ba plateau akendaka ko répondre batunaka ye mituna omona ko répondre batu baye ko rappeler balobi est-ce que bomona Trésor poto bon na mekana ko sala analyse la famille boya ko finga ngate Trésor poto relation oyo azalaka nango na héritier Watanabe eza na différence ya makasi entre relation oyo yazalaka nango na Fally Ipupa. Trésor poto ti bomona héritier Watanabe ayemba ye. Relation na bango ezalaka relation moko ya makasi. Bakoma neti bandeko. Bazalaki ba camarades. Kande balobaka toujours ki camaraderie mosusu soki bo traiter yango bien bokoma kaneti bandeko. Alors, qui camaraderie ya Trésor poto na ya héritier Watanabe bakoma neti bandeko. Mais tandis que Fally Ipupa na Trésor poto baza kaka oyo aza star ayembaka oyo aza star azaki pe joueur baza bongo banimero ba telefone baza nango bakoki kosolola bakoki kobeta lisolo ce qui est normal. Komona déjà présence ya Chancel Mbemba na concert plutôt à Fally Ipupa. Eza premièrement relation oyo Chancel Mbemba zanango na Fally Ipupa et aussi considération nini oyo bamipesaka. Yango esalaki ke Chancel Mbemba de son côté asepumunaki penza que non il faut na kende ko soutenir Fally Ipupa parce que eza événement munene. Mais pour na Trésor poto je ne pense pas. Tomonaka awa d'ailleurs héritier Watanabe abetaki concert na arena. Tomonaki biso nyonso. Totikala komona présence ya Trésor poto te. Totikala komona ngo te. Oui bien sûr bato bakoya koloba ba maman Étoiline ezaka concert. Ezaka concert ya arena mais o eza stade. Oui, je n'en disconviens pas. Mais il faut kotala pe mutu na mutu azalaka na ndenge amonelaka makambo. Héritier Watanabe azalaki na concert na Lubumbashi. Trésor poto a marqué présence na ye. Je suis sûre et certaine que ata Fally Ipupa parce que aza na concert na Lubumbashi et que Trésor poto aza libre. Aza na ba occupation te a rokende ko soutenir ye, je pense. Natikala koyoka ta mukolo moko te ke non Trésor poto ye wana azoloba mabe pona Fally Ipupa natikala komona ngo te. Natikala pe koyoka ngo te. Natikala koyoka te ke non Trésor poto yango wana azosala rando na mutu kingandi. Natikala koyoka te. Babilo mosusu foto lobaka. Na ndenge unga na yebi makambo na yebi ke Trésor poto na ba musicien mboka na biso bazalaka na ba relation ya bien. Ba solo laka babetaka masolo. Ba solo laka. Eza bongo. Donc ce que totali côté ya Chancel Mbemba, ti Chancel Mbemba kendaki na madame na ye, c'est parce que na bango moko. Parce que na koki ko pesa invitation, eza neti ba invitation kande ba pesa biso ya mariage. Bato bakoki ko pesa o bien sûr invitation, mais soki yo moko moni ke non na kokende na ngate o kende te. Soki moni ke ozana empêchement moko boye songolo pakata o kende te. Car le jour wana ya stade des martyrs, le 2 na le 3, soki esalemaki ke ozalaki peut-être ba léopard bazalaki na match. Vous pensez que Chancel Mbemba lingaki akende?
alingaki akende te ou bien na équipe oyo Chancel Mbemba jouaka abetaka bale soki jour wana bazalaki na match vous pensez que Chancel Mbemba alingaki akende te donc toya kocompare te Trésor Mputu na Chancel Mbemba na ndenge makambo ezali mutu na mutu aza na relation na ye ezalaka nde tozalaka ta na bamatanga ezala bafeti tozalaka na barelation na biso oyo nano toprivilegiaka eza na bafeti mosusu bainvite nga namoni ke eza nango obligation te na okende nanga te ata soki naosala te na okende te mais eza na bafeti mosusu oyo oyebi ke oyo eza ya kati ata soki naza na mosala si faut ke nasenga na mosala ke no jour oyo nasala te nakoki kosala yango pour ke na participer kaka na feti na kosala ezalaka bongo donc relation ya Fally Ipupa na Trésor Mputu eza penza ya makasi te neti relation ya Héritier Watanabe na Trésor Mputu. Je suis sûre et certaine que mukolo oyo Héritier Watanabe pe akobeta stade ya France Trésor Mputu akoki kokende mpona kosoutenir ye soki aza libre mais soki aza occupé je ne sais pas mais na oyo toyebi relation na bango ezalaka penza makasi eza relation moko ya kibomwana eza relation moko basololaka de tous et de rien donc nyonso baosolola eza relation ya bongo sikoyo bajara barelation ya bongo bino moko boyebi ka ndenge ezalaka donc bokoma penza bandeko bokomi neti bajume ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko masolo ya poso masolo ya beauté masolo ya mbetu tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi pona oyo etali makambo ya poso oza na babouton oza na batache oza na batampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna bamasolo baproduit ya kitoko baproduit ya kilikili baproduit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty baformation mpe ya makasi mpona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na mosala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres mpona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo tia kaka rendez-vous na yo na numero oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomitungisa te totindaka na biso produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na banimero na biso kaka ndenge esengeli